danseuse il y a Fabregas à boti net hérité Fabregas il faut se là pour un niveau il y a la pulga il y a supérieur à côté de la famille nabino à boti c'est lui au moins mais il faut voir au CP là pour ah moto à malonga à côté de la famille petit tiers couteau a joué avantage faire à bota pena danseuse et créer polémique pour écouter pour année et longi déjà na couleur les op sama ozo katata ata na son pp ça son ozo comprendre son terre son ya moi la merveille ya mado danseuse il y a Fabregas aza mona Fabregas c'est la première des choses to que na on a bon aza danseuse il y a Fabregas aza moi si il y a Fabregas moi na tata moi si il y a Fabregas faire azalaki voix lead c'est lui le meneur de jeu mais tout zonga simani ye mutu azo antonné banzembo nyonso wera kutu leader mais mutu azo antonné banzembo tu mutu aza na ba lead wera pas zo na ba lead mais mutu aza ata bo bandai wenge mutu aoyemba biloko tu jibe ye mettons ba julio mutu moko ato beli te mutu ana za na zo kokola azo pupola biloko no facilement et rediminer yo moi ba caprice na ba fier wana et rediminer on a obligation oyo banda oya osa ndiko ko obligé wera osali boko sa caprice moko moi enveloppe ya moi nini ya elembi akomo jalouser ou faire aya na dani kule na orchestre pour bundisa héritier. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple, maman n'a pas oh, yango yo, la voix du peuple. Avec Vincent Chilouizi, et ça la reine de étoile de la presse. L'ouverture de cette morgue au camp Kokolo allégera désormais la difficulté des familles militaires de payer ses services ailleurs en cas de décès. C'est une morgue d'une capacité d'accueil de 45 corps et qui a été construite sur l'initiative et le financement de l'épouse du chef de l'État, Marie-Olive Lembe Kabila. C'est vrai, makambo ebele oyo ezosalema Maman Olive accueilli epai azonga epai ezali po soutien pe ezali ngai moko na kokate soutien à liboso Seigneur Nzambe soutien ya mibale na ba œuvre nyonso oyo Papa Mokonzi Joseph Kabila Kabila. Salut, bienvenue chers amis téléspectateurs dans votre émission Les News Stars. Les News Stars, tu es la rabino ba news, il y a ba célébrité na bino, pourquoi pas tu y a marabango moko lelo, tu es na ngambo ya la team Wata ne Makambo, héritier Watanabe qui jusqu'à présent a battu le record avec son dernier album Mi Ange Mi Démon na Kinshasa ou na Congo en tout cas. Héritier Watanabe car ndenge moi roloba azana chemin de la gloire. Pourquoi? Parce que banzembo na tisikoyo ezo sala succès na mboka na biso. S'il faut parler d'un album Rumba oyo ebimi album na mboka na biso sikoyo, en tout cas c'est l'album Mi Ange Mi Démon qui continue à battre les records. Et aujourd'hui Héritier Watanabe est au cœur de l'actualité par rapport à dossier belé. C'est pourquoi je préfère aujourd'hui d'inviter un de ces soldats, Charlie Mpakalingomba. Je pense que dernier mission au Salanae Azalara na ngambo mosusu. Mais lelo Charlie Mpaka de retour dans la team Wata. Bonjour. Bonjour. Tu Louis. Bonjour. Nangola Nzambe. C'est pas na néo saray na couleur encore hein. Ba couleur, yo ko na ba couleur, donc na bon, les news des stars, voilà. Émission monene, il faut voir à peine ma grande qualité. Vraiment. Pour awande basolo la kaizara les news des stars na mokili ebi ke lingomba na les news des stars malam na Vincent Chilouizi
de bons retours na palais na yo. Bon, on a famille. C'est-à-dire na mbalibosona ya mbo après pour ozonga, on a bani ko souhaiter yango ko. Kasi na famille ezalaka bongo za rola mwana mobali nyonso soka monike aza capable ata père na bino za na la okoze. Okolongwa na ndenga brutalité, okolongwa na ndenga décon, okolongwa tout okendo kotala ka ngape na koki. Ngape na za capable. Eza normal soka esimbi te place OK, soka na vision autour na et mon elia musika o comprendre que na rote pate chez biso toza bien chez biso toza bien makamunya so ke na bien vomé na zonga ka chez biso toza bien chez biso makambo ke na bien mais c'est pas le discours oyo tenaka atango longwaka tu nous as montré notre héritier Watanabe lelo je peux vous poser maintenant la question c'est par rapport à quoi tu t'es dit il faut nazonga malgré nyonso ebisa biso héritier à côté ma béwana parce que c'est par rapport à quoi tu te dis lelo fallait ga nazonga pa wata. La première des choses il faut na banana ko saluer batu tout balingaka kolanda les news des stars na Vincent Chilouz balingaka lingomba mpaka na bao bazolinga lingomba mpaka te bambote na bino place boza kini à Rombox les millionnaires na South Africa biso tout dans les gana ba otanga ko Mohamed Moleka ya Charité Moleka bambote na place ozali muzala ya baterezege demi-die bambote na place ozali bambote belé na mutu wa ba dollar bambote belé na Didi Yamba easy solution yende na olakiso ye azane côté mais il faut monae easy solution azana agence oyo okoko faire déplacer otokoki ko déplacer te otokoko déplacer mbongo koko makaka Canada, Afrique du Sud, tout, bameka koluka easy solution pour ba kozala bien servi. Ba gros félicitations na lisusu pour la première des fois na mona chroniqueur ya musique azondima pour batu bakomaka na bakan auto lobelo ko mo expression mo eza ya bien que Wata zo battre record. Si les lots disent qu'ils ont bêta, parmi les rumba où ils ont valorisé Congo, la Pulga supérieure. Il y a un moni mikolo. Ah, il y a un moni mikolo yo. Azongeli kombo nae, il y a Tando, le maître supérieur, c'est lui qui dirige. Kolo bake paka ozongi, là musu to ndena kia, na koko développer toke na makamusu, mais ngande na zongi. Kolo bake paka zongi. C'est-à-dire, est motivé parce que présentant Ibiso face moro boé na guerre, eza face au monde là. Na guerre, soko zoya, il faut na bateau bada simano, il faut faire montrer bango impression oyo ya ko gagner. Babundaka na moto oyo pour me ko luka ko gagner les mosoko ko meka ko salir pour batu babaye pour yo me ko zo gain. Au moins, na bitumba ya prendre kutuka so lingo bunda vaut mieux de faire le travail que obanda koloba loba maloba batu musuba koyoka batu musuba obayeyo ba otala peka mais lui avec lui bazaki bami mais ba propos oyo ba makambo tout et là ça que vie za nango wana te vie ato sepelité ato siliki ato boyi mais ka ko sala vie na okaka mais quand on continue, dire belé et apporter à qu'est-ce que tu t'es dit? C'est-à-dire, tant qu'il n'y aura pas Wata, mais éviter des manches, nous ça la posonga. Mais est-ce que au s'attendra à la réaction que Wata aurait au fond la sous le thème, alors que Charlie par raison alors que tu étais le roi Kunda Batoire, c'est-à-dire chef de la rébellion. Oui, il y a un moment parmi Batutu, au Bazonga. Ngaka mounaza na fardeau pourquoi pour c'est un frère bon tala mais yo okoko sala bongo te bango kututu bakoko sala bongo mais yo te pour yo palais oyo eza chez yo okoko ko sili kokoko sala tout moko ko tana je ya ba petit oto ya ba masa wana te ba olingaka ondire au nuire palais na yo pour ce palais na ekufi yo ata place OK simbité moi je suis bien et aux alatés. Il y a un moment où Nzambe a aidé à comprendre futur autrement. L'homme propose, Dieu dispose.
pour l'action que sur la place moko boezo pesa melata 1000 francs il faut le fanda oye ba fanda oye ba fanda ta na volonté nzambe ba buskila kate il faut oye ba discerner temps eza mon pépé yaka biso moto za ba maître esprit mais il y a des esprits et des esprits eza bongo mais sikoyo lelo héritier watana ba andimi ko zongiso na parler na yo parce qu'on est en famille chez moi à la maison parler na yo mais lelo est-ce que na repose une question moko mais ba question za yo est-ce vrai que bozala qui utilisé par mutu moko boye bon batu moko boye papa di mutu mais batu moko oyo bazala balinga héritier te ba utiliser gi bino pour que ba kitisa ye ba détruire carrière na ye ba déstabiliser na ko banga nzambe pour nzambe za maître pour nanga je suis un chrétien na sa ramabe naza sainté mutu moko te a utilisé qui départ surtout nga nazalaki contacté na mutu te nazalaki mécontent ngai moko par rapport l'air musu ya eloko moko nasengaki l'air mususu pe na monaki ka l'air musu eloko ngo pe kutu na koka zwango nga moko kozaka na héritier mais que mutu moko na benga nga na chombo salabo non mais par après nde tokokai kozala moi financé po ata mutu ngo to loba wana l'air musu azane na mutema mabe pete na artiste mais bato l'air musu bazaki na ye pembeni na ye pour na flatterie nde batu babanda oya loba l'air musu te prise au moni so che bango pour remettre héritier mal à l'aise mais yé moko la personne nga surtout moi na banga nzambe na respect nzambe ya motute na tikala même pas kokutana na le président pour combiner l'air mususu nde lobamaka na omoni nzambe ase na tikala na mona neto fa na oboyeka na fanda na ye ayebisanga ke détruire héritier sala boye te l'air mususu batu na ye o bazalaki na ye nde babanda koyebise ke atia poa sala boye mpo na boye l'air mususu balare mususu euta eseye mpo na bongo mais ye moko koapuye na mona te voilà lelo nalingo tala caméra eza liboso na yo okoyebisa héritier watana benini na motema malamu oyo azalaka nango envers manifestant envers yo après tout ce qui parce que bato mosusu naza no sincère en tout cas ozalaki motu moko mpena oyoka personne na ngrate c'est-à-dire yo mpena okopusana soki na wata te mais wata lelo quand même il a accepté il t'a démontré de l'amour nga na besoin yebisaka wata likamo la première des choses Kabila Joseph l'ex-président Nabiso Yamboka sénateur Yamboka honorable sénateur acceptaka kofana na bato babunda na ye longo bitumba ya bato bakufa kutu Bazaidi Bazarias Banani Babemba asantaki ke mpo na longa il faut na récupérer ba force wana tupongana koma plus que fort la deuxièmement na l'église tout place biso tout okendaka yango nakenda oboma satana te babomaka satana ngai sikoyo boler mosusu devant héritier na bapostolo na batutu na bandemi bamona nga lokola satan mais utilité ya satan moto oyebi yango ezaka le créateur apesaka bapiste ya kopambola ofungola baporte oyo satana okanga mais azoboma satana te pourquoi po ayebi ke mpo nga nazala nzambe il faut ke satana moko azala po soki satana aza te moyen bonzambe na ngai emonana eza te bato barekonetaka nzambe ntango babeli ntango bazozanga ntango bazokufa ntango basuki nde baoyebaka nzambe biloko wana to wana mosusu moto abeta yango mpona bozala indike eza kaka diable yango ata tobandi oboma diable na balosambo na baformat tu akufaka te mpo azaka important mpo na nzambe mpo moto akoobome eza kaka nzambe oyo tokenda kosala tokenda kosambela na seconde soki alobi bon botikala na kimia na baliwa na makambo to eku esila akolongola kaka diable makambo esili sikoyo mpona kolobela wata nalobela wata nini na yo moko ozomonaka wata soki accepte pakase ke joyo nzambe akopamboleka aza na besoin ya maloba na ngai te mpo nazaka humain
aza na besoin ya mapamboli na protection ya nzambe nga na kaka mutu naza na poso na nzoto na basentiment nzambe nde azomona baréaction na ye azomona grand cœur na ye ndenge azoaccepte bato oyo eza mpasi na moko mpo ozomonaka eza mpasi ke mutu moko boye abundisa asala tu me baaccepte ye ata kobanda kozongela boulot ne normal te me kokota na palais kozala na palais eza kutu plus dangereux koleka kutu na boulot mpo bakosuki so na boulot me na résidence kokota te okopwana eza famille l'erreur est humaine nzambe nde moto azaka sembo voilà tokondanaka bato na presse te voilà lelo héritier watanabe mi ange mi démon succès au saranate ne nanti koloba déjà nous retenons la moni date il y a le 29 août bozala na millionnaire club et puis bozala na concert moni na académie de beaux-arts le 27 na ebité pour mona mopepe za ya makasi le 27 ango le mosu dendoli pour nazomona lisusu Roger Ngandu pa Matisi wana il faut confirmation ya ba concert mosusu il faut CG Rubenga Chali omeko ko tourner po yende mutaza numéro 1 ya administration ya bu wana so juillet atana etando atana nini ndako oyo ba ko éclaircir na ba programme nga awa mingi la poule kaka supérieur voilà ouais. Lelo nde tozoloba totala sortie médiatique na ye ya suka tosala na Jazz Kavulu toyebi ke guerre ezaka na musique c'est-à-dire guerre andule ezaka na ndule ngana leki yo leki ngana oyemba bien yo ngana yo leki ngana oyemba donc guerre ya musique ezaka wana na ngina ba na likambo yo ezo sala polémique makasi lelo likambo ya dernier fils missionnaire Stolanagi, Weranson, Jibem Piana va confirmer héritier Watanabe dernier fils ya Wenge. Mais alors ce total concert moko ya kala ya suka o parmi ba plutôt concert à kala mo betomoni papa chéri Jibem Penazo ben faire gola le dernier fils ya Wenge. Maintenant bino moko personnellement parce que tolandi ndolanga marka ozikuna lobby héritier za dernier fils ya Wenge Amadou Djabir. Si on a une réaction, quand on a eu tant de héritier dernier fils, et ça par rapport à la chronologie, il y a Moutassou qui a 4x4, tout par rapport à Makambo. Mon dernier fils, Ouerana JB, Tene Bato Babandi Koloba, Ouera, Ndemuta Banda Koloba. Bango Babanda Koloba, on a 4x4. Tant que tu as recruté Ferré, petit vraiment un makambo. Clan on a déjà des bako maga. Bamona logo la mutasuka eza manda. Bamona mutasuka eza manda te. Ba ko mona ke manda ba dekone bamoni mutasuka logo eza kaluchi. Emelia. Nzoka eza bango te. Po bango tu babanda ko yakaka. Mais na kokola tant Ferré, bamoni ke au dernier fils. Pour ba âge ba fait ba on okende na ko recruter faire na âge ne wana azalaki le plus petit ya bango tout et ça normal ba lo ba aza dernier fils to évoluera pe na dislocation mais tant Wenge panzani to continuer vie mosusu wana eza histoire mosusu e botami ya sika c'est que libota wana ya libala wana ya kala o ezalaka o babotaka faire dernier fils papa na mama tout ça lokwa baka bwanaka mama kebo papa kebo ba continuer vie papa koto pe akeko bota mama pe koto yo akeko bota mais tango bakendaki papa kendaki le mususu na bana ndambu na kati ya bana wana faire pas zalaki papa pasali nini alembi kobota te azo continuer kobota bajani baseleo babil baselezino bario te wana na maison mère kaka c'est les unes les gars la maison mère mais c'est les unes les meilleurs c'est les unes eza nani Mabiala Serge Mabiala yende c'est les unes
Oh. Oyo afingaka wana akopia. Ok. Mais oui. Donc vrai combo ya c'est les unes de Mabiala, c'est mon ami, ngana beta na bango na wenge, ngana beta la histoire ya wenge. Na koko ya te na banjolo ba makambo viva, auto ya ba ready, auto ya ba nini. Ok. Tant bazo bota, wera so na continuer ko bota. Mabota ezoya. Aye ko bota mwana suka. Vous comprenez? Tant que mwana suka on a né supérieur, le maître de tous les maîtres. La première formule. La première formule, il y a maison mère. Il y a un clôture qui n'a pas JDT. Moutoua souka. Il tant réconciliation. Bango tout bamona, ils ont tembete, beta na ba rivalité na ba nzembo moko, ba chuke kota. Yo mwana yaka, yo yaka beta na mwana suka pa kota ba chuki. Ba meka bango su ne loka mabe ya sele yo mwana suka kota. Bango na ba nzembo ba JDT héritier ya. Tango ya se posa na ki mwana suka père patala bi oh. Mais na ba caprice ya ba bano na bote ya liboso ba fier on dirait bango de danger na ba voix ya ko entonner mais na pesa na mwana ntuka makambo ba fier de ya ba koma ko jalouser oh papa on dirait comme ko chéri héritier trop moni ndere faire ça là déjà comment ko vimba mutema mabe yango ana ko mo vimba mutema malembe ezaka jalouser za kabongo. Ayana badani kule, ayana banani, akota ba on anda kumeria. Est-ce que ton papa na mama bazongani? Mais bazongi na bano bakenda ba poto, ba bengisi bango bino tuboya, tala papa na bino yo mama yo to sangana. To eba ndenge nini to continuer je. O comprendre? Na ina kato muke. Na role kalikambo boité. Ozolo pour yo olobi faire égale à jalousa à combien la jalousie héritier na maison. Bien sûr. Ah. Bien sûr, yo ebate. Donc kolonga na bango omoni yo ba sala le mariki pona ngolo ba que te faire ego héritier pas ayi parmi ba raison oye pour ça bango ya jalousie wana. Faire azalaki voilé. C'est lui le meneur de jeu. Mais tout zonga siman. Yé mutozo Antoine Banzembo nyonso. Wera kutu leader. Mais mutozo Antoine Banzembo tout mutoza na ba lead. Wera pas na ba lead mais mutoza ata bo bandai wenge muto aoyemba biloko tout jibe ye. Mettons ba Julio mutu moko ato beli te. Muto ana za na zo kokola. Azo pupola biloko no facilement. Et ko diminuer yo moi ba caprice na ba fier wana. Et qu'on diminue on a obligation. Oh yo banda oya osa ndiko ko obligé wera osali boko sa caprice moko moi enveloppe ya moi nini ya elembi akomo jalouser ou faire aya na dani kule na orchestre pour bundisa héritier. Eza vrai. Na faire ebika na ba makambo lokuta te. Ngana oya apona bandoko sele makambo nzamba osepela te. Muto oyo influença batutu po balongwa c'est lui. Oya wenge na momani. Wenge tango epanzani dislocation ya wenge ndenga na ya. Oya na dislocation wenge. Mais oui, wenge na nukuta bimisa maison mère na nukuta bimisi album te. Siko tolo ba musicien tout ya maison mère, yo la oya kuta musicien ni na maison mère. Nakuta ba musicien presque oyo tout ba recruter. Bazo recruter. Wenge na ebeti présentation ya Célio. Mais c'est Léo à côté déjà. On a eu wenge maison mère dans la Zamba. Na côté ba c'est Léo bazar. Non ba salita ba ina nete ba 6 mois te. Babil ba Mabiala. Tozala na bango orchestre moko na royaume le Fakir. Ba Serge parmi ba ba pesanga coup de pouce que Pakayaka. Charlie Mbonda yaka ko sala test bango bazala. Cher de Paul déjà à Rosa la cara en Argentine. Héritier, t'es un homme qui dernier fils t'es. Donc yo zo benga héritier, ce qu'on a tout nié, yo zo nima qui dernier fils héritier par rapport à maman. Papa na maman ta on basangani. Ba bengisi bana tout. Balobi et tangu papa zo présenté oh aza dernier fils na biso maman peut accepter.
ata toke na tribunal ata toke wapi est-ce que ça makambo ressemble kaka ki dernier fils te papa na mama eza ko ajibe na wera soyi balobi oza na droit ko boya te oza na droit ko changer bango langage non yango tolobi ti dernier fils ya wata to numéro papa ya makambo ke ye mutu mais ye mutu aza na makambo ye pe mutu aye kopesa makambo na stade baviene batali ka ezala te ebongo ji baza na bato akofula te baza mazotalaka petit na biso mwana na biso c'est encouragé humilité respect courtois aza na vie moko meilleure fitir na ye yango moni babonzeli ye esili chemin de la gloire sikoyo ekomi ntango chemin de la gloire mpo nga mpe naya kocomprendre secret nini supérieur asalela disque o mi ange mi démon mpo nga nazala kaka na ebandeli na bapréparatif ntango tozoyemba banzembo nazalaka mais ti asilisi abimisi nga mo nazocomprendre te naolinga nayeba mais frère nanga achange ndako o to ndenge nini mpo makambo oyo formule nango ezolekela nga biso kuta tolinga toprofite mpe tobwakisa ata mwa 3-4 ata mwa 5-6 ochange mpe taka mais moyen disque chemin de la gloire ya rapide eza te mpo mi ange mi démon ezovimba eleki levire ntongo bino bozela ondire nini elembi yo mo olobi ti manitu azolamuka bato mi ange mi démon ezolamuka eza na ndenge mabe. Voilà, merci beaucoup Charlie Paralingomba. Mais nous avons qui héritier Atanabe au cœur de l'actualité. Ouais. Comme héritier de temps à Mamingi, na BP na Malamu. Mais lelo to solo la problème na Fabregas. Oui. Il se murmure, hein? Il se murmure, comme dit Jazz Kavulo. Il se murmure que nous sommes dans un monde entre héritier Watanabe et Fabregas. Et ça parce que héritier Wata a boti na danseuse, il y a Fabregas comme on a eu merveille à Mado aux États-Unis. PC comme même ceux quiériviel, ceux quiériviel. Na ceux na bossa ni comme maisériviel blo mo bongo. Na ina tout na ce que Charlie parallelo. Caméra za au monde des otalayo. Oko éclairci biso sur dossier ya mwana ya merveille ya Mado. Aza mwana ya Wata, to aza mwana ya Watati. Est-ce que pour baza ba célébrité comme la baron de vie privée. Au moni Weston Chivundu ya mère Gladys Chimbalanga. Ayebi que pakaza trop sage Chivundu ya ba Weston que je salue. Angola t'appartient, Luanda t'appartient. Mohamed Mole Kanazo Zongela. Dit tombala par Zouzou, Zouri aza na confiance. Ya bambala ya badido, ayebi que lingomba sera fandi wana, j'ai confiance. Pourquoi? Danseuse ya Fabregas, aza mwana Fabregas, c'est la première des choses. Donc on a bon. Aza danseuse ya Fabregas. Aza mwasi ya Fabregas te. Na basansu wana nanu. Avant to bando kwende ko confirmer. Aza mwana tata mwasi ya ba Fabregas te. Fabregas, par exemple, ce que danseuse, il y a Fabregas à botinet inérité. Fabregas, il faut se payer là. Pour un niveau, il y a la poulga, il y a supérieur. À côté de la famille, à botiseli au moins. Mais il faut se payer là pour moto malonga à côté de la famille. Il y a aussi le c'est que tout le bac, azalaka pe moi sa Fabregas, azotombo kondire ba botoli moi aussi. Entre parenthèses, merveille Yamado Aza mieux placé nami qui lui place Aza Yemtoebi Mukolo ya Mwana Aebi que ce naboti na la poule que ça fait normal, ce naboti na koto ils appellent normal. Fabregas atikane ba agitation eza nango pour la merveille ya madote eza nango pour na succès kaka ezo mata bango azaka ye moko te succès ya wate ezo mata mafuta sco pour na yo bundisa trop pour na yo donc c'est-à-dire on conclut aux informations moroté
soki mwana naza ya wata kaka moto ayebi soki eza ya wata soki oza mwana moto abwati tokoyeba mpe na biso oyo te na temps wana na temps pulga tozala mwana biso moko azokola na États-Unis mais soki aza ya biso la bienvenue mwana baboyaka te eza bénédiction moko meilleure mwana eza lokola motu lokola yo boye te tala bapotentialité obimisi na cadrement ya tiki ya père lelo oza chiluzi mokili ezolobela mokili ezotosa ebongo bapesa mwana oboya mwana soki aza ya supérieur la bienvenue eza problème te petite sœur kutu azwi mpe avantage faire abota mpe na danseuse écréa polémique boye te mpo ane mpo série wana azalaka na succès to ndenge nini te danseuse aza moto na ndule nde tozwaka bango bato ya mi-temps bayaka na mi-temps RAC bene na ndule baza vraiment important mingi te tokobeta miziki sa badanseuse baza important mingi te wenge biso oza wenge lakisa ye biso tokozwa kaka bachanteur bazobina bana mibali 4x4 ezalaki bongo banana bayaki nsima yango moni bato mona commentaire babia mpo anini ozoloba badanseuse baza important te baza utile te nalobi na ndenge ya bomwasi te mwasi aza moto akorespecte mwasi aza moto oyo il faut kogumbamela il faut kosoutenir ye il faut koyeba koencadre ye mwasi alingi souffrance te mais na monde ya ndule nde tobetaka baza vraiment utile important te makasi te sikoyo mpo na yo nini ekozala la base oyo ezoalimenter lelo polémique à Fabregas Héritier parce que Bisson dit que Fabregas c'est une histoire avec Héritier Watanabe même le nom de Fabregas on nous a appris que Héritier Mtapé ça y est tout le monde a bango ensemble dans l'avion partout c'est ça dit Fabregas Héritier tu n'as jamais résolu le problème mais pour la yo lelo nini yo les monde avec les pédicures ça famille lobi pengai batuna nga boy lobi penga pe na tombokaki lobi ngai pe na tombokaki na lobaki tout non mon ago Fabregas azolobela makambo ba sex tap ngako na lobela nga vaye et produisant rien na lobela ngo na ba langage tout na démontrant ngo na ba forme tout et produisant rien ezata ya la pulga héritier asalela tanae boza la cœur ouvert na artiste bo jalousie te bino pe bo betaki botika ya beta tanae ezatana ye et produisait jalousie te héritier te mutu akimisi bamusicien ya Fabregas na poto héritier te mutu akoloba soki eza mpo na petite sœur wana Fabregas akanga motema bala te ayembaka mare te est ce que ayemba nani ayemba ya mado soki merveille ayemba mare nzembo kitoko wana ayemba mare soki azolobela mwana ezaki aolobela merveille ya mado oyo ekamwisanga ayemba mère atika merveille ya mado kimia atika pe la pulga kimia afanda aluka se reconstruire groupe azongela makambo azana jeune makambo ekufi te soki abebisaki abikila abongisa bikila vie eza na molai akobeta na ye atika kolandela la pulga azana nayebi te shema nini azosalela nga mpe naoluka natanga yango na ocomprendre yango te eza makambo ya ndule schéma supérieur eleki likolo trop place bafabrikas baokotela eza te fabrikas ayeba mpe ke basekret mosusu capital eza mais sikoyo yango ndanga na tuna yo ntango Héritier Watanabe par exemple azoloba na émission ya basali na jazz que soki ya obeta masolo na ngai ya sextap mais nga personne na biki na lata po wana na leka na télévision na beta masolo ya ba vie privée bon préférer peut-être des sextap na que ba vie privée ya bato mosusu est-ce que ezana makambo ye oyo biso tozo ignorer oyebi motu oyo par erreur à se salir par lui-même na motu oyo l'air mosusu ba vie eza détruit pour lui l'air mosusu makambo moko boyo otoyoki koloba mpe te eza soki bato babimisi yango baye mpe balembi baotala esu na tefe te eza toza na monde andule toza na basekret Fabregas ayebaka po akende mpo to abanda carrière solo ezaka héritier mais oui anga akende na nzela nini
Ils ont retiré ayaka sengaka passeport bapesa te yaka na pouvoir osenga passeport bapesa azalaki na pouvoir wana kasi baona ndenge moto oyo azongaka na passeport na ndako paka simbango na simbi yango na otala nalali nango mpe 2 jours 3 jours soki bayaki kosenga esu paka pesa bango mpo baketya visa ezalaki kaka wata le mosusu moke kakol mpe wata bakozonga nango ndako nyonso tu pesa yango monibi pesa yango yanki pesa yango nani wata nde ekosengele ke batieli elare moko boye na vitesse ka na rep na la samba kobima wana nyonso wata pa yebaka cop to balobakaka ye amoni sikoyo omoni ke wata aza sacri natali eloko moko boye eza teke mpo na za oyo naobeta histoire eza teke mpo na flatterie eza baréalité bahistoire vrai biso tu tokoboya mpo toza bato tokolandaka mpe nyonso te me bato bayebaka ke na maison mare wata na motema ne oyo ozomona ndeti ndenge nini paka asala bamabe ya pardonne wata siko aza na grand cœur ye ase sacrifiaka kutu etikali poche box oyo balobaka poche etikali vide mpo na Vincent Chiluze ayebi ke Vincent aza na tactique de jeu limité ke nga ta natikali mpiaka ifo nasunge nano nga na ocréer jeu moko boye kuna ekoya kaka mais pour Vincent créer jeu ase libérer na problème ne na situation na ye ezodéranger ye eza mwa pasi moto abongo nzambe déjà eza bo grand offrande basecret ya vie nzambe kutu kaka kolinga ye akozala na ye nazongi na question na ngada wata ayebaka comme ke Fabregas aode mikil ata ayebaki ntongo asoutenir ye eza kaka problème te eza kaka problème emelaka mpe mwa problème na ata ememi problème azalaki supérieur tozongisa biso na journée wana mais oui ekomema problème dérangement moni yo moto oyaki yo motu boye mais wata kwa aza pesanteur d'autre part ata boye mbonge le pesanteur ekomela bino il a joué un grand rôle na carrière ya Fabregas mais yango wana oyo bato bazoyeba te soki Fabregas azoloba soki eza jalousie eloko moko aolemba na ye aolemba mais vous pensez que Fabregas kaka nde aza kaka faux tant soupe il a des choses peu azomona na ngam na bino pe na nini tango azolobela moni batu tout bazaka tango azolobela tout omona nikolo wata bina filet Rubino déplique donc on doit sentir wana bango ba guerre baza nango toyebi te koloba te wata sangani na te ko sangana te mais mutu na kwena ye on dirait Fabregas a omis cible te tout donc azofungola porte ya baguerre ntango afungola porte ya baguerre yango na oyebisa bango eza rage motu so akomi na rage aoyeba kote nini akozala stationné te azobunda na batutu na place akokobundisa te nzoka cible na ye il faut calculer cible ne bien wata aza cible te soko okenda makambo base stap onene ate soni efandaka te ata simba ntango ebanda poli awa tolobi soki na bacoupere soki banini tofingi bajoueur ka bameme joueur wana ntango baorganie tokoacclame mpo na bango lobi aokeki soni ye moko ayebaki ndenge nini akoki kose justifie devant public asakrifia nzembo liboso olia liel yango la mpo ye nzembo ba 50 000 mataliki oyo eza palin nasakrifie yango mpa na bamama motu moko asala yango aza te bato bayembelaka bamama bayembelaka banani me ye ayembeli batutu na bafani bato basala yango baza te bato berere baza ebele basextape ebime ebele ya baautorité kutu tobosana bato mosusu bazosiége lelo soki tobeti awa kaka na bakombo omonaka basextape esali nini ebimi me bato babosanaka Fabregas beta ndule miange mi demon eleki mokusa ekokopemisa nikimia ezokokopemisa kimia te eleki mokusa machacha nsima yango eza kokola machacha nsima soko oleki boye ozoyoka ndenge ezobetela pasi na motema na ndenge osaka na kutu te Patrick Kabambi le millionnaire
na Cape Town na yebi makambo yo. Muzo, le maître Muzo. Le patron de Bluetooth na South Africa yebi makambo yo. Hérité Mini Coupe yebi makambo yo. Banza bomoko Issa. J'y reste toi. Banza bomoko bayebi ke pakalingomba ndenga zana makambo to eza carré. Les célèbres mondains. Mutumoko abina abaki abano sanga longa abi mutema ya wata zana ngo ya kolimbisa. Ouais. Toka moite lobby peso to moni Kissinger a Roson on appelle la team wata. Eza problème te po ba Christian Toko bayebi. Ba Jide Toko bayebi. On comprend? Makambo yo ba Weston Chivundu bayebi ka wata za na grand cœur ba di dombala bayebi Kissinger rapport zonga za na ngo kaka ye eza mopepe nga pe nazaki na nga bien stationné au lieu na discerner tant mopepe Kissinger rapport za mopepe faki kaka za na déplacer ba paka baye ba fandi to yambe siko elongo po ezala bien pour déplacement ne sali pe bien po ba paka baye ba fanda na bango pe na tranquillité les sous. Tu mal à l'aise. Aza mal à l'aise. Pour qui tu joues, aza mal à l'aise. Mais depuis aller monsieur banda otala ke wata pa nga ko maebi ke pa ka vie na e. Non mais maga pa ka mi ki lito okende. Mais na dana ki sinjo razo booster. Pour banda ça peut travail na e. Aza soldat. Malgré alingane makambo ngo wana te. Et loko zo bomel zo pe double. Faut tika ki double. Qui double zobo mama be. C'est-à-dire Guilin Kapongo l'administrateur. Qui double ngelo bani. Mais double yo ebit. Ozo bundisa nzambe. Nzamba ko bundiso combien de fois la stabilité. Na comprendre ngati. Qui sinjo katika ki double. Boazo kasereka Fukushima. Atika ki double za ki double. Ozo bota, ozo purifier yo mo ozo lata ngondo, ozo koma nani, ozo sala boye. C'est normal, moi c'est atikala, moi c'est mobali atikala mobali. Moni makambo so zo boma yango. Na comprendre rien. Yango wana nde zo boma pe. Et de sorte ba otala ba comprendre. Na comprendre ngelo te. On comprendre te ne papi choka bongo ligue des jeunes à comprendre. Ana bi jora azaki na système ya moro latino moro wata azongeli fe na ye papa chéri onga na ebika yango wana. Moni Dr Chiko tango otala makambo yo. Tant yo lo ba double na ebate. Monita o Dr Chiko otala makambo na South Africa Dr Chiko bambote na ona jobu. Yemo Kissinger déjà lo baki ke wata liye. Moto aliaka ayeba na gate. Soki pa liaki yemo ko e. Soki pa liaki nani eyeba nite. Wata lia parcours mobimba ya Kissinger. Wata liango. Amiko sarako tutanga bando protéger watalia na wana na réalité ezate ke na ba polémique ya roboya watalia na Kofi watalia na Jibe watalia na Fali batu tout Kissinger a parcourira asalela bango énergie bimisela ba énergie makasi kolega ko te pa héritier bango wana siko Kissinger polo ba watalie Abebi Saifaka signé koloba watalia bango watalia ata zonge pa Kofi ata Kofi amemi opoto azo zongi so poto azo memo poto te eza différent na moto amoni si opoto moto amoni si olola azana makambo okamwa te atiba okita na Roissy azali sune loko akoyeba te ayebi ke ghetto na kota kango na telema na ghetto na salaka check boy eza na mikili eza ka wata atika ba discours rebelle wata epa ya wata Kissinger azwa na ba terrain ya ba palais ba preuve eza na buko lupongo ona mona kiango na fondation Toko buko lupongo na mona kiango wata za pe na motema mabete ya koloba ke babotola basala boete azwa zande kona biso mwasi asala ki musala Kissinger seul conseil a dépassé kutu ba limite teneti ba bisolé muso to dépasser ki poto za palais yango mo to za bo ye za palais te Prince Mobutu Abiyer
ya munene na mboka Nadia Etambe bayebi voilà makambo oyo ezoboma Kisinjora alongwa kaka double Sodome Gomorrhe nzamba zikisaki yango déjà eza esu mokili ya kofanda te Kisinjora longwa kuna eza monda kofanda te oza ndeko na biso Charlie Para tokomokela suka émission na biso parce que tolekaki tosala mwa partage oyo komeka mpe koéclaircir bato na position ya héritier wa Tanabe mais oyo nini bato bakoretenir parce que tokaki masolo ya États-Unis ezali album chemin de la gloire eza roya eloko nini bato bakoretenir lelo mpona héritier wa Tanabe bato baretenir lelo boye na caméra na biso que la Pulga aza vraiment moto oyo akréaka ba problème na ye ya forme na ye mais aza jaloux te aza pe envier te atiaka poa place oyo bazotia poa place oyo emonani ya kosunga aza moto oyo akangaka esprit te ke ata bolobani akangi esprit jalousie eza mboka na ye te bana kini bana mikili batu tout baza na poto Patrick Ebinda Chuchu Maître Debos Tommy Akafulek bayebi ke chemin de la gloire ezoya mezo bongama malembe ba tourner eza ebele ya kolobela te États-Unis ezali Canada ezali mikili pana meyali bitumba na biso lelo na musique ya Congo eza oyo te bitumba na biso eza tozongela ko booster makambu chef de l'état chabiso poa tozongela bandule na mikili poto gumba ba sud-africain banani o bazui accès lelo na ndule par rapport ya Rozanga boyokani voilà question mon ngala tout dans pour préciser héritier beta pas c'est le Gibinda héritier na ebité pas c'est le Gibinda héritier abeta te la sécurité abeta pas c'est le Gibinda OK héritier abeta na ya avant maison mais na BCB abeta bon ba carrière ya quartier Gokozala mais pas c'est le Gibinda tikala o lekate te soka leka aleka nga na ebité pour orchestre les moto discussion moko boye te ba c'est le Gibinda wana fo wana beta la sele Gibinda ba beta na ba faire na ebisa nga me ngami ozo yebisa ngai te wana il faut wana lumière à café Eric Kenzo ayebi ke eza il faut retour na bana quartier ya Kitambo po masolo misusu to diminuer te ba succès ya commune pesa bien ba tu pe ba liela kango po wana za makambo ya commune ba succès ya commune na ndenge na yango fo mo bana Kitambo nde ba ko développer ngo ngana zo beti la héritier ya monde entier siko. Très bien, merci beaucoup Charlie Paka na ozota mingi penza troté message à Souka et puis na moni liste ezali to si ça na bon liste déjà goûté là là qui ba message à Souka na ba tout ba linga la Pulga maître supérieur ba que chemin de la gloire eza distraction ezalate stade eza promis martyr eza promis babi bozo rêver stade eza promis babi bozo rêver na stade babi bo sala mpiaka bo mekate omoni la première des choses au muto ko sala ka na mokili il faut ka ko oser pe muto soka réussir na première des choses ezaka facile te pour muto réussir mais pour na biso to yebi na nzambe martyr wana batu ba comprendre te ndenge ko pasuka wana na moni yango moni ke batu ba chaka conscience que martyr eza pour moi nango eza déjà na triangle eza déjà préparé martyr eza préparé OK tozo préparango molo préparation bandana spirituel préparation bandana physique te tozo préparer martyr spirituellement tozo longa ba coin tout tozo désinfecter coin tout ya capitale position la bino envers de Ronabino Fali Poupa tout le monde est d'abord héritier Tanabe
c'est dans les rares des cas tout le monde est musicien, a zone limanze moi musicien, je suis pas do bagayo ka ngominga lelango fort et message na bino ya soutien ou soit message mo positif pour un concert ya fali pour pas latino mais beaucoup soutenir message na bino wana ya pour un concert ya fali oui ça ba pour na yo oui ba nini pour na ba meloman nyonso latino te message ezaka ke ndule bato balinga la bonne musique jour en date en yebani le 29 octobre et kasi bao balinga la bonne musique moi na maya che libaya pour se pelisa Africa biso moko ba congolais to ba kokende ko chaye pour o comprendre pour esa fierté à Congo ba image wana bimaka libanda et ça la fierté là que ça rappelle grandeur ya musique na biso congolaise bochaye pour aza mwana mai aza congolia aza moto mosusu te aza congolais boye ba bochaye pour na ndenge sengeli mais era bato mosusu ba koloba babi héritier atana album ne succès à danger na Kinshasa wa na Congo en général azo tourner au Saranate mais balobi tozo c'est la ba tourner pe et à bas côté à bas Afrique à côté pena pour la haute Côte d'Ivoire na yo ki solo héritier qui est batu baza balingaka e mingi te koyoka li solo eza li solo oyoki ata musique te ata na kwe moko ebeti ata nzembo moko ezobeta rien bon na banganda ba congolais bazobeta moi 2-3 nzembo monika nde na banganda ba congolais bazobeta na c'est que ba ivoirien mosusu pe na ba ivoirien ya moko bazo tenga le bika Côte d'Ivoire na bin Afrique ata ça mo ba tourner africain pena kenene ba Togo ba Côte d'Ivoire mais tourner pena qui azo tambola kende ba Guinée artiste Guinée on les a membre présidence to yo rappelle comment ils rango moi ma solo mo mutu mo azangana ne mutabenga yo yaka mais ça eza problème te mais ya ndenge pena ya public pena boye ba doit futi ninga beta na ba parler de culture nayebi ke ba production eza mabongisi eza nyonso tout carnet d'adresse nyonso tout eza na maboko ya CG rubenga nde moto akoyeba ndenge nini akopesa badiba ya ntango mokonzi ya mboka supérieur akofungolela bango lisusu porte ya etando na ndenge age akoyeba ndenge nini akokotela bango ge ekende bien. Merci beaucoup Charline Pagat aussi ça m'a barre la biso alors bon bambo tebele oui mère route madame na boa kage na basuka légitime mère la femme battante courageuse Harmonie Ngenzi bambo tena place ozali Harmonie Kikani mère zalaka ndengo zalaka wana pembeni ezosala lingomba mpaka ma bien malamu Presse, Ronia Bambote no place aux alliés, famille Ngenzi, famille Kikani Bambote place aux alliés, Patrick Ebinda, Chouchou Maître Debord, Maître Bienvenu Faso, Procédure Bambote no place aux alliés, fils Tcheko Bambote no place aux alliés, J.D. Toko, Chilele, Achille Bambote no place aux alliés, grand frère à millionnaire, Chilele, Bambote no place aux alliés, Bambote Belé na Patrick Kalala. Bambote belé na Joe Kansai na South Africa, Bambote belé na Shaggy Moussao, Bambote na place aux alliés, Manix. Sindani, Bambote na place aux alliés, Bambote belé na Dadi Mola, Francis Dibaya, Maître Gege, Bambote na place aux alliés, Bambote belé na Eli Uleko, Games Dinganga, Yaya Ngoma. Mais pour moi, la charisme, mais pour moi, la merveille, Madoto, c'est la rare cool. Maman les capés ça venait d'identité mon ambino et longi déjà na couleur les op ça ma ozo katata ata na son pp ça ga son ozo comprendre son terre son ya moi la merveille mado mais pe ça rappelle son son des jours là que c'est déjà son pp ça que moi ambino voilà nous sommes arrivés à la fin de cette émission merci Nadari du matin ça parole de ça au caméraman la soirée pour la montage et prise de vie. Merci à ma bonne union sur la voix du peuple. Merci à ma Spiritas. Merci à tous les mélomanes de musique. Spiritas basé belé. Naebiga na ba moi oezo yande na ozwa na google bango tout pour na zongela bango mikolo na zana oka na supérieur le maître de tous les maîtres maître supérieur
Bambote na Père Sazali. Voilà. Merci à toi. Le 29 août, toi Melay happy birthday to you. Na millionnaire. Mais batu baye ba ko bongama. Batu baye ba ko fungola conscience. Batu baye ba ko zala na bwanya. Baye ba ke makambo eza na team Wata. Berlin vitesse pour l'instant. Na mikolo ezo le kate pour l'instant. Otoza lelo supérieur motazo gérer ba. Le dernier fils. Dernier fils à Mboka. Eza confirmé patala. Ce qui jibe na wera ba confirmé yo. Close. En plus il sous na pouvoir à Betoabou. Ah. Voilà, tous héritiers le 27 na Académie des Beaux-Arts, le 29 toza bazana les millionnaires et puis Banosé Bisso Stade des Martyrs et Zaroya. Stade des Martyrs nde makambo. Merci beaucoup. Déjà to bandiango spirituellement. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, merci. Bye.